ozo vivre ba fruit on nzamba loba ki na vie na ote ezana makambo ezo komelo na vie pourquoi ezana mutu moko avant yo botama ekoyi kozala papa na yo ekoyi kozala maman na yo ekoyi kozala banoko na batu moko bia bakoko na biso asala ki likambo moko on nzamba livre na maboko ya Akab na loba na ngwe kozala célibat Akab na ko loba na ngwe kozala blocage Akab na ko loba na ngwe kozala stérilité Akab na ko loba na ngwe ekozala chômage nzambe nini o bakotisa na kati ya libota na yo o ya koma ko décider na place ya nzambo akela yo mais sanga na etikanga na biso eloko moko la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront point pour toujours peu importe loi o bakotisa na kati ya famille na yo peu importe balo abota misisa na kati ya famille na yo na ko ebiso na komba Yesu Kristo yo mutozo landanga na pokwa lelo nzamba poni yo lokola aponaki Eli lokola aponaki Élisée nzamba poni yo po bimisa libota na maboko ya bal. De Dieu, shalom. Balandina biso nyonso ya tolo na se vraiment nzambe wana apambola bino makasi. Bozolanda biso de près et de loin. Vraiment na pesi bino na mbote na kombo na Yesu. Na Yesu sous liboso na bino na après-midi à lelo enfin que to partager o nzamba tse biso na motema to kabolango na bino. Vraiment place aux amis. Na sepe la vidéo yo message o landango yo mokote ou invité baninga msusu balanda message o ensemble na yo enfin que gloire à Nzambe se manifester lisusu vraiment batu nyonso de près de loin bo baza awa baza wapi vraiment Nzambe wana apambola bino makasi to lingi bino mingi balandi na biso atolo na se tolingi bino ya trop tolinga bino nyonso to soutenaka bino même na musika. To soutenir kabino vraiment na ba prière na biso yango kanga misu to bondela muki enfin que to banda message na biso ya midi lelo. Tendre Père, nous te disons merci. Seigneur, yo nous préféré na moment où tu partager un message important to partager ensemble na peuple na yo. Si que ton message est kobimé à la bénédiction pour na peuple na yo papa nanga wa kolanda biso nzamba lola wa zaki na problème azwa solution au travers message oyoyo. Wa zalaki Seigneur mon Dieu ya kolemba zwa makasi éternel mon Dieu. Wa perdaki espoir éternel Jésus. Pesa elisusu espoir au travers message oyo éternel Yahweh Dieu de grâce. Et en toko kutana Seigneur Jésus ezala na ba témoignage pe po na miracle tika kombo na yo éternel mon Dieu et tombo malikolo penase na kombo na Yesu Christo tolobi merci Seigneur Jésus vraiment de na banda ki koloba ba tuna biso ba abonné na biso atolo na se nzambe wana apambola bino c'est votre servante la maman prophétesse Raïssa Onosuku de l'église Nouvelle Jérusalem où est précisément na Kinshasa na Baré quartier A numéro 15 où est conduit par le visionnaire de l'église le prophète Peter Onosuku. Vraiment nzambe wana apambola yo lelo tozo partager message moko o nzamba na motema wazotalisa o ezotalisa ngana yo nini bandaki kosala makasi ya Élisée. Il y a trois choses qui faisaient la force d'Élisée yango na lingi to partager ngana na midi lelo mais avant to banda to tanga na livre ya 2 Rois chapitre 2 du 1er jusqu'au 10e verset, on tanga du 1er jusqu'au 3e verset, na sauté na tangi 10e verset. Mais yo place aux la Bible banda vraiment du 1er jusqu'au 10e verset, autant pour la meilleure compréhension. 2 Rois chapitre 2, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Excuse, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le verset 3. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel élève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Je le sais aussi, taisez-vous. To sauté toke na verset 10 mais yo otangati na verset 10 nga na sauté na kembala moko na verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Bien aimé, on a tout kotanga makomi nzambe baso betela biso histoire ya Élie na Élisée. Bien aimé, Élie azaki prophète nzambe
aponaki ye o nzambe abandaki ko utiliser puissamment na mboka Israël. Mais arrivé à un certain temps na mboka Israël, problème ote ko koma. Roi o ya Israël est désobéissant qui na nzambe, nzambe a livré ki bango na maboko ya Akab. Ni ne sala ki que Israël ba désobéir na nzambe via ba divinité au Salomon a kotisa ki na kati ya Israël. Bien aimé, Salomon alandaki ba instruction ou bien loi au papa né David a pesa kite. Avant David a kufa ebisi Elise et abisi Salomon alanda o ezaba ordre o alanda o eza loi ya nzambe enfin que a demeurer tout à vivre longtemps pe a kamba royaume à Israël longtemps. Mais et ko sala que non lorsque David a kufa Élise et Salomon a azu trône. Pendant qu'il y a eu trône wana aeko s'attacher na ba interdit on nzamba pekisaki. La première interdit on nzamba pekisaki zaki ko s'attacher na ba femmes étrangères. Or Salomon alanda ki loi anate. Salomon s'est donné plus aux femmes étrangères on nzamba pekisaki. Et ko sala ke ba femmes étrangères wana na vieillesse à Salomon ba détourner motema Salomon. Salomon oli a servi nzamba solo ba kosala ba kotisi ba nzambe na bango na mboka Israël et nzambe pesa ki ekanda. Il a dit à Salomon que je vais te détruire. Mais non ça la ngote pourquoi à cause ya lion songa na sala na David na ko détruire yote. Mais de son nom na yo roi o akoye après yo nde na ko détruire bango. Et ko sala que Salomon peut aye ko kufa. Roi o akotaki tellement que parole nzambe de Dieu kitaki mboka Israël ezalaki déjà livré. Bien aimé ezaba ko ezokomela biso na famille. Na ma famille na biso eza na bato yo ba désobéissaki ki na loi ya nzambe et malheur ekoti na famille na biso malheur ekoti na ba famille na biso. Bien aimé quand peut-être makambo yozo vivre nango eza par rapport ya promesse ya nzambe te. Ozo vivre ba fruit on nzamba loba ki na vie na ote. Eza na makambo ezo komelo na vie pourquoi eza na mutu moko avant yo botama. Ekoyi kozala papa na yo, ekoyi kozala maman na yo, ekoyi kozala banoko na batu moko bia bakoko na biso. Asala ki likambo moko on nzamba livre na maboko ya Akab. Akabo na loba na ngwe kozala célibat. Akabo na ko loba na ngwe kozala blocage. Akabo na ko loba na ngwe kozala stérilité. Akabo na ko loba na ngo ekozala chômage. Yo mutozo landanga oyebi Akabo na zolo banango bana Israël ezaki Akaba zalaki mutu mais ngano to ebite Akabo to zolo belanango na ebite na vie no soki eza nini na ebite Akabo na zolo banango soki ezo faire partir na domaine nini na vie na yo ozo mona makambo ezo simbate bien aimé peut-être eza yote eza origine place obimeli basale makambo moko on nzamba livré bino yo za peut-être 4e génération 3e génération 2e génération ya makambo ozo vivre ozo se poser ba question makambo non vivre eza o yango te promesse nzamba loba oui bien aimé bana Israël baza pe na promesse nzamba loba ki na bomo na bango mais nani asali ke ba vivre promesse nzamba loba ki te eza Salomon bien aimé. Yo pe Salomon eza nani ou a livré na maboko Akab eza question se poser bien aimé zoato ya réflexion vraiment après maté ya na lingite on ko zoata ko prier o zoa vraiment o tirer que non Akab na ngeza nini Akab danga zo sa ni naza livré na nini yo sala ke na mona loboko nzambe te. Bien aimé Akab abala ki pe Jezabel a comme sous divinité moko na mboka Israël ou esala ki que non ezala ki bal wana za ki divinité bande ko nous qui sambula na Israël petanga zo buka bande ko benga nzamba borange pourquoi parce que tant mbule zo beta borange zo bota mebele et tant zo bota ma bien aimé bazo teka Israël mboka Israël za ki prospérer. Bien aimé bal pe na mboka no peut-être na famille na ebité bal ezanani nzambe nini o ba kotisa na kati ya libota na yo o ya koma ko décider na place nzambo akela yo mais les sanga na etikanga na ebiso loko moko la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront point pour toujours peu importe loi o ba kotisa na kati ya famille na yo peu importe balo abota misisa na kati ya famille na yo na ko ebiso na kombo Yesu Kristo yo mutozo landanga na pokwa lelo nzamba poni yo lokola aponaki Eli lokola aponaki Élisée nzamba poni yo po bimisa libota no na maboko ya obimisa libota na yo na maboko ya Akab ngano bien aimé soto zui conscience na midi alelo toko bimisa mabota na biso oko bimisa mobali no na situation azanango oko bimisa bana no na situation azanango oko bimisa mwasi na situation o azanango bien aimé nini ko sala ke obimisa bango na situation azanango bien aimé za prise à conscience
Ce qu'on a conscience que makambo to vivre ça normal te. Makambo to zanango eza onzamba lobate. Bien aimé libota no ekobima. Bien aimé bala zo bet sambula bo orange zo bima na Israël. Mais nzamba ekota la que non, malgré mboka nanga, malgré peuple nga na linga ki mingi na livré bango. Mais la Bible nous dit que lorsque nous crierons à l'Éternel, l'Éternel viendra au secours. Bien aimé, bana Israël bakanisi, malgré ça, malgré makambo tozo vivre, eza ba promesse nzamba à la kabisote. Yango Elia bimi, a ebisi le roi Akab que cette année ici, comme la force na yona bal, eza bo orange zo beta. Oh orange fe bima bien font vous les beta. Yango na zolo ba cette année, na 3 ans zoya, il y aura ni pluie, il y aura ni rosée. Bien aimé, pourquoi il avait dit ça? Parce que Akab bande ko beta tolo que sans ye Israël et ko vivre te. Nzamba alikolo kola kisaina nzela eli que non. Toi, Israël les autres dépendre na yote. Israël les autres dépendre na ba orange na yote. Mais Israël les autres dépendre na loi outi na lola. Israël les autres dépendre na nzambo na kela bango. Oh nzambo ngana tinda bango. Israël les autres dépendre na bango te. Yango Elisa lobaki. Cette année ici, Élie a dit, il y aura ni pluie ni rosée. Dieu a accompli la parole de son serviteur. Pourquoi il a accompli la parole? Parce que la Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses envoyés pour l'accomplir. Nzambazaka derrière maloba mosali na e. Bien aimé yo mutozo landangai. Ko désespéré na nous te. Peut-être mosala nzambe moko loba na que année oyo ko vivre gloire nzambo zo mona ngote. Mais peut-être ezande foi na yo ozima ki ngo na foi te. Parce que nzamba za derrière maloba ba sali ne nyon surtout. Aza derrière maloba na bango pour que a accomplir rango. Voilà pourquoi Azaki peut derrière Maloba Élisée. Il y a Élie, pardon, pour qu'il a accompli Maloba Élie. Et comme ça, là, que non, vous l'avez que pendant 3 ans. Élie a qui m'a qui n'a torrent de guérite pour bander que Lukaba Bomaye. Après qu'il pas veuve de Sarepta. Mais après un certain temps, tellement que Bana Israël ba ekobe lanzambe. Bible lobi autant de la détresse ils crièrent à l'Éternel. Bien aimé malgré pas si wana Bana Israël ba ekole lanzambe parce que nzambe kanda ke la bango. Nzambe kanda yeba ki bango malgré souffrance wana. Yango na yebisaka peuple nzambe que tika nzamba beta yo bien aimé. Son nzamba betu akobeto avec amour. Il va te frapper avec toute compassion. Il va te châtier avec n'a pas signon son amotema. Et lorsque tu vas crier à Dieu Nzambe wana koyo kelo mawa. Mais ce que le diable a bêti yo, bien aimé atozo lela. Oyo kelo mawate. Yango lelo ba diable azobeta ba famille na biso ebele. A côté sur peut-être na stérilité ezangi mutu na makolo. Olukeli yango ba minganga. Olukeli yango ba nini. Ezozwa lobi côté pourquoi eza diable nda frapper yo. Parce que Nzamba beta avec compassion. Mais naebi malgré ta diable a frappé yo. Mais naebi lokomoko. L'Éternel qui t'a créé, il est vivant. Et na midia le soko le lika Nzambe wana akoyo ke lo mawape ko délivrer na maboko. Il y a diable bien aimé. La Bible nous dit que ban Israël ba lele li pa Nzambe wana. Nzambe wana tindi Eli. Aibisi Eli zonga. Azongi liboso ya Yakab. Tant bazongi liboso confrontation moko esalama ki na mo Carmel bien aimé. Ba se confronter bango mi balé abengi peuple boya lelo il faut toyeba nzamba solo soki akaba na nzambe tonga Elina na nzambe bien aimé to so totangi histoire wana na un roi bien aimé Bible les autres détails biso na un roi 19 comment bango ba Eli a s'approchaki et akaba s'approchaki ayaki na banzambe ne ya bal bayaki wana liboso babeleli nzambe na bango banda tongo tipo kwa nzambe na bango banda ko yanolate. Mais lorsque Élie a imploré les dieux d'Israël nzambe wana kitaki et akitaki na moto et ba ki ko boma babal nyo barwa nyo surtout wana banda ko sela ba faux prophètes wana aboma ki bango et ko sela que non Élie a bandi comme tout à tout le pan nzambe bisi nzambe que je suis resté le seul prophète. Bien aimé laisse-moi te dire que non na garnison nzambe ba prophète ba silité. Peut-être yo okutanaki na ba prophète amabe. Mais je te dis aujourd'hui, il y a encore 400 000 ba fléchir nos genoux na bango liboso balte. Nzamba yoko talisa Eli, abi tu n'es pas le seul prophète. Oh yo tikali, il y a encore 400 000 oh non ba fléchir genoux na bango te pas bal. Ayeko tindaye et pas Élisée. Bien aimé partout on a linga kande makasi na Bible zawana. Lorsque Tundi et pas Élisée, la première de choses, tant akutani na Eli akutani na Élisée, aibi c'était que Nzamba tinzinge pas non. Le premier signe azali azui comme manteau à bois lié. Bien aimé o yazane loko Nzambe, oko comprendre par rapport ya ba signe par rapport ya ba temps. Yango bien aimé nangi na réveiller conscience à moi Nzambe moko.
il faut yebaka basi na baton o ezo se passer na vie na o. Et ko arriver na temps moko nzamba za na posa o longwa no na distraction o lukaye na bosolo. Et so luke na bosolo mona ke miracle ko se déclencher na vie na yo. Nzamba lingaka bato ba lukaka avec persévérance. Bato ba lukake na ba faiblesse te. Bato ba lukake na bolembu te. Bato ba lukite lelo batiki te. Nzamba lingaka bato ba lukake avec force bien-aimé. Lorsqu'à kutani na Élisée bien-aimé, la première des choses à boire qu'il est manteau. Élisée à comprendre appel à Nzambe. À comprendre que non, si nous à boire qu'il lingo ezaka Nzamba zo benganga. Bien-aimé, aiko koma pembeni ya Élisée. Pembe na Eli pardon. Ba dit que ça la marche ensemble na Eli. Nzamba tika kiton ya Eli a formé Élisée pour la successeur na ye. Ne koloba na mutu moko, ne koloba na serviteur moko landanga, servante moko zo landanga. Babi maître nani mon salaire zaka supérieur que les maître était. Sozana makola maître moko zana makola papa moko azo formo bien aimé vandana nous landana nous formation wana biso pe poto bima lelo ba sakoli to leki na sa makola mutu moko to leka ki na sa makola prophète Peter o ya formé biso lelo to bimi na miso bana nzambe o lelo biso pe to komi ko sakola biso pe to komi ko loba biso pe to komi ko témoigner non loba na maman moko azo landanga nesiko non loba na mosali moko azo landanga nesiko opona adresse a bien na makola papa yo landaka bien aimé ozana maboko ya formateur azo formé yo et l'habitant okobima okomona ke yo po banda ko sala be exploit yo pe l'habitant okobima omona ke nzamba banda ko utiliser puissamment parce que nzamba utaka likolo ta kiti pour ka former yo non nzamba otinda kaka mutu moko pour que a former yo nzamba otinda ka mosali moko pour que ala ki son ndenge nino ko marcher exemple ya Moïse et Josué azalaki wana pembe na Moïse pendant que Moïse bandeki ko mata na bangomba pendant que Moïse bandeki ko sala exploit Josué était là accompagné na ye jusqu'à ce que tant Moïse nzamba linga zwa mosali na ye ayebise que non quand ngede ozo kende zwa Josué azala successeur na yo. Même kana Eli tellement qu'azala qui prêt na nzambe tellement ndeko yoka nzambe ton nzamba linga longo zwa mosali na ayeko zwa Élisée ayeko tsaye pembe na mosali na Eli bien aimé place yo poza nzamba tio pembe na mosali moko eza pour que olandela makambo azo sala mais on habite au lobela midi lelo eza trois choses bande ko sala force à Élisée bien aimé la Bible nous dit pendant marche na nzambe monsieur koki Eli alinga mata. Pendant marche à Élisée, aibise que Élisée te que lelo nga nazo mata, lelo nzamba zo zwanga. Mais pendant ande ko tambola na Élisée, ba komi na Bethel, aibise tikala awa nzamba lingati azoti nanga na mboka moko. Pendant marche on ande ko ebise no tikala te no kende na yo. No tikala te no kende na yo. Jusqu'à ce que non, ba fils du prophète ba bimi ba ebisi est-ce que ebi que lelo nzamba zo zo mosali na Eli. Aibisi bango bo vanda kimia na ebiango. Jusqu'au verset 10. Eli atali persévérance ya Élisée. Aibisi senganga o moteme lingi. Senganga oyo lingi na kopesa yo. Et Élisée avait demandé le double portion d'Élie. Mais ce qui a fait la force d'Élie, la première des choses, c'était sa sensibilité. Il était sensible à Élie. Bien aimé, ba geste ba fait ce geste nyonso ya Élie. Élisée azalaki ko talango et abandaki ko copier yango avec amour. Sensibilité nae et bendelier miracle. Sensibilité nae et bendelier gloire. Sensibilité nae dès ko sala ki azwa double portion, azwa double manteau, azwa double portion ezalaki na kati ya Élie bien aimé. Pour que on soit double portion, to soit double manteau bien aimé, et c'est une sensibilité na yo. Nzamba za pour ça visiter yo, mais lo kon nzamba osenge za sensibilité na yo. Nzamba za pour ça a déposer lo comment qu'on a kati na yo, mais nzamba osenge lo kwa liboso sensibilité na yo. De façon que lobby wana et ça la force na on de ça qui force à Élie. La deuxième Élisée pardon. Zamba Élie atala qui force, atala qui sensibilité, obéissance aux aki na katinaye. Tant non la sensibilité, non ta l'obéissance. Azala qui obéissant avec son maître. Bien aimé, loko le lezo sala que non, ba serviteur est belé, ba zoa gloire en zambete, to ba recevoir ba double portion ba esprit ba papa na bangote parce que ba za sensible était.
baza sensible te toza na kati église mais toza na bano baza sensible te nzambe aza mposa pambola bana na ye mais baotala na kati ya bana ne sensibilité eza bango te bien aimé bazo perdre sensibilité na kati na bango or nzambe asalaka na bato baza sensible même so totali bien aimé na kati ya temple Eli azalaki na Samuel lorsque l'Éternel appelait Samuel était sensible malgré tout il a appelé par la voix de son maître mais il était sensible il est allé chez son maître pour le demander ce qui est ndazo bengaye pour mon akenzamba c'est la kabato baza sensible bato baza toujours éveillé ou azotala que non na vie nanga na mona makambo eza clarté tant on continue na profondeur c'est ça ce qu'on appelle la sensibilité ota la situation moko kamoko ezokomelo ota longo biteka oyo na mona ngo vraiment eza anormal lorsque au mona ngo eza anormal yango ndezo continue na kati ya sensibilité bien aimé la sensibilité appelle la gloire de Dieu la sensibilité appelle Dieu d'agir puissamment dans nos vies la sensibilité appelle que non le miracle se produit très vite dans nos vies il faut être sensible et bien aimé yo ozaka sensible quand na makambo mokili oza sensible quand na banzembo mokili so nzembo moko ebimi oza sensible nango oluko yeba balobi parole nini oluko yeba balobi ni na kati ya nzembo wana mais so oza pe sensible makambo ya nzambe boy toza sensible boy na vie na yo vraiment bien aimé ekobendelo gloire à nzambe la deuxième des choses bien aimé loko esalaki bongo ezalaki bien aimé agardaki Élisée agardaki objectif na ye face à toute critique bien aimé aujourd'hui toza ko abandonner trop pourquoi parce que tozota la objectif na bisoté. Bien aimé, lorsque tu étais venu chez Dieu, tu avais quel objectif? Objectif ni nozalaki nango. Bana nzambe bele bazo perdre objectif na bango. Liboso nzambe. Ton na musala peut-être na compagnie zo sala. Tant ozwa ki musala, ozala ki objectif ni. Tant opusana ke pa nzambe, objectif ni nozalaki nango. Et robande ko servir nzambe, ozala ki objectif ni bien aimé. Tozo perdre objectif na biso yango miracle pe za ko s'attarder trop na vie na biso parce que tozo perdre objectif. La troisième des choses, Élisée avait été attaché. Non, l'obéla attachement. Élisée était attaché à Élie. Il a dit ton Dieu sera mon Dieu. Total et pas Ruth. Ruth azala qui attaché na Naomi. Aibisi Naomi ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Et c'est là et bendela ki Naomi boazaya na vie à Ruth bien aimé. Yo pelelo attachement na makambo nzambe, attachement na œuvre nzambe et ko bendelo miracle nenge bendela ki Élisée. Élie atali non vraiment ce fils il a l'attachement à s'attacher nanga à boyiko kabwandanga malgré ba critique malgré ba makambu na lekine matika kingate à s'attacher trop nanga bien aimé et bendela ki Élisée miracle yango Élie lorsque ebisie senganga eloko nyonso bien aimé avant ebisango asengelo konyoso amona ki sensibilité na kati na ye amona ki objectif o Élisée azalaki nango pembe na ye pe amona ki attachement o Élie azalaki nango na kati Élisée azalaki nango pembe na Élisée yango azalaki a déposer le a ebisa ye senganga o nyonso lingi ko senganga bien aimé ponzambe pe lelo ebisa biso senganga nyonso o lingi asa ela biso o senga biso trois choses o senga biso sensibilité o senga biso to garder objectif et o senga biso attachement. Lorsque tu es attaché à Nzambe wana bien aimé, Nzambe wana kotika bisote, Nzambe wana kotika bisote, Nzambe wana kobwaka bisote. Pourquoi? Parce que moni biso toza attaché na ye. Bien aimé, tika no attachement na biloko mokili ekobendelo le côté. Mais so s'attacher na makambo Nzambe bien aimé, la Bible nous dit akosa la biso grâce. Zambalobi, lorsque tu t'attaches à lui, il te fera aussi grand bien-aimé. Zambe wana pour s'attacher na yo, il faut mona quelque chose na kati na yo. Bolingo zanango, attachement zanango, et koben de leur gloire en Zambe. Vraiment, ils en attendent, on a qui moi ton petit temps il y a exaltation, on a qui na fortifié mutumoko, oazolandanga na chaîne na biso oezatolo na se. Walemba qui déjà a perda qui déjà espoir ne ko zongi so susu ke na yo muto perda qui déjà espoir o e ko sala makasi no eza trois choses na lobi o e sala ki makasi ya Élisée yango pe ko sala makasi na ngana yo il suffit to mettre en pratique Nzambe wana akomimoni sa malisusu na kati vraiment Nzambe wana pambolo makasi Nzambe wana vraiment o aza apambola yo place oza libota na mobimba apambola bino lisuso bolandinga na media lelo vraiment ce que du makambo yo oh otiango vraiment en pratique okomona miracle Nzambe tika Nzambe wana apambola biso na yo vraiment yo mutolandi biso tika Nzambe wana akanisela yo lisusu apambola yo lisusu yango na ye bien aimé
yo mutozo landa biso na chaîne na biso tolo na se ozana besoin ya prière ozana besoin ya omona miracle nzambe bien aimé benga biso na plus 243 89 47 130 16 plus 243 243 89 47 130 16 soko bengi okozwa biso moko wana toza na église Nouvelle Jérusalem ou eza na quartier A numéro 15 na commune Yangaliema juste na 2GC barré bato ba uta magasin soko komika na magasin bina luka transport ya 2GC barré ou uta Victoire ou uta koma kaka na magasin le 18 transport ya 2GC barré soko komika na 2GC barré olobina zo luka quartier A numéro 15 et pas Mosakoli Peter Onosuku église Nouvelle Jérusalem toko yamba na maboko polele soki pe obosani benga biso kaka na numéro to pesi vraiment nzambe wana pambola yo yango poto aussi ça bon il faut te bondela quand même place aux amis kanga misuto bondela éternel Yahweh Dieu de grâce totiki moment oyo yesu oto tukoloba na salobo kuna yo nzambe mutu nyonso akoyoka parole oyo et apporter les changements wazala ki désespéré nzambe zo pesa elisusu espoir wazanga ki makasi nzambe pesa elisusu makasi enfin que nzambe ba miracle o loba na biso et s'accomplir isusu na vie na biso to tomboli kombo na yo to pamboli yo nzamba lola tika kombo na yo ezwa lokumu na kombo na Yesu Christo amen bye bye nzambe vraiment apambola bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu.